Bonjour, bonjour la famille. Coucou à tout le monde. Bonjour la famille. Coucou, coucou, coucou. Shalom à tout le monde. Vraiment, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Boboto, bonne déco, na Katia Mabote na Bilo Bandeko Nangai. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Bandeko Nangai. Moi, kopra Mai Tokos Nandenge ya Mukete. Et voilà la famille. En tout cas, bonjour. Bandeko témoin de Jéhovah. Shalom, shalom. Homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom, bisika, bisou bino. Boboto bondeko na Katia Mabota na bino. Ok, to pesi bambote ebele na église ya ememe bandeko na biso ya Kimbangiste, to pesi bino matondo et puis voilà, bon c'est na muke. To pesi pe bandeko na biso ya église nini bandeko ya armée d'Isali. Ya bandeko na biso abima. En tout cas, toute tendance confondue, bambote ebele bisika bizibino. Voilà, bandeko nangai naza de retour, bino bomboni. Ah oui, ça la neti paysage nanga quoi. Je suis de retour chez moi pendant vraiment temps ebele na sali vacances oyo na bimi tellement ebele na passeport courage et lembi. Alors je demande na bon Dieu na vanda vraiment jusqu'à ce qu'il na ozonga musala parce que bien mon peu boyebi na les cas qui peut na moi opération muke ya liboko bwande comment na zako leka toujours na banda. Voilà, cicatrice et ça penza moi makasi. Alors nanu na ndio ça penza ba mouvement makasi na liboko te na zana na moi congé nango. Voilà, donc Nzambe asali grâce mais ça pinanga nyonso ezongi en mouvement. Voilà. Alors bandeko nangai lelo na koloba nanga vraiment ebelete na linga kala na kopesa importance ya prophétie na ba oyo mingi bato ebele ba néglige kango parce que bino mo boyebi prophétie epesa manango na mutu nyonso to alobaka to benga ngo ka prophétie to kolobango pe clairvoyance to kope kolobango pe ba mama mbiku juana ba tumsu banda otala batu maboko ba msusu. Donc mutu na muba ba tumsu ba monaka déjà futur a mutu. Alors babiloko wana nyonso to ba tiango kaka en grosso modo ba benga ngo prophétie. Mais na nyonso to wana to senga kake ko négliger eloko te. Soki oyoki eloko ekwei na kombo na yo le musukutu ate kwei na kombo na yo te ko négliger yango te. Banda ko examiner yango, banda ko décortiquer yango, banda ko yeba est-ce que d'abord eza prophétie ya Nzambe, eza prophétie utu wapi pona nini likambo o ekomi. Elobaki Jeff Ifonge to pese bambote belé papa Limia to pese bambote belé bani onanga so da sena tangi koma papa Limia na seki parce que nazaki na matonge na boutique moko bando sanga manzaka nazaki na ndeko na ngai to pesi bambote ebele. Voilà, na kombo ya Mike Schengen. Voilà, na Katia Belgique Mike Schengen. Voilà, to moni papa Limia azoleka alors maman quand on bien papa Limia papa Télémi. En tout cas il est vraiment gentil hein. Yé mokutanga moninga bi la danoise. En tout cas vraiment musalo to salaka bandeko nanga kanda yebisaka bino pona to mona na bisote ya on yebisaka bino bolanda barando ya ba chrony te ba chrony papa te ba journaliste te parce que soto zali na bureau moko monene ya ba youtubers tokinda kosala musala kuna o asali émission na ya bimi na soto zupe moi pause tokemela moi café mbele to sola kitoko tokutana na papa Limia. En tout cas c'était la joie to sololi to partager to seki. Donc tina oui ça vient oui na so seka kaka. Donc vraiment ça fait du bien na Katia Belgique précisément na matonge. Alors bandeko nangai kolala kolamuka kaka nde na bisa no makama ba prophétie
Manike aye ko solo la makambo etali Mimi oyo akufaki. Mais eloko etchenga ike na ya ko lobela yango parce que abeti pe c'était ya likambo etali prophétie. Manike tanga zwaki visa ya liboso oyo ayaki na poto o fali amemele bango prophétie ebimaki. Ya Manike pe ezalaki na kati wana balobaki en tout cas Manike soka sambelite Manike kokufa. Bande konanga Manike kotungisama bino mo bomonaki kozonga ya Manike belaki makasi akomaki na ba problème ba poumon ba nini akotaki penza hôpital sobokei kotala émission le kecho bando sane hôpital ba kisi ebele Manike alingaki penza aleka azaki secoué ndenge ka bomona ka Manike wana kotala parents a mutute nzambe atalaka biso na bilongi boyete nzambe atalaka na kati ya motema na biso. Donc Manike asambelaka Manike a prié ki penza ya solo et pa nzambe pona bimisa ye na kati ya libulu balinge ba captiver bomoni yango Manike abangi te ke bakope bakosale pe mabe na ba warrior ou bien na ba gaulois makambo ya Mimi Chikeva oyo na moni ekangisi binoko ya ba gaulois ekangisi minoko ya ba warrior batu ebele bande kolanda batu kaka na loyenge babangi ebele na omona neti pe bazongi sima bakomi koloba to sala attention oyo soko sala attention te bandeko nanga osala nini okota na mai. Voilà bandeko tozolanda Manike na boke binyonso sans oublier to pesa bambote na biso ebele et pa ya Maman Marie ya Marie na kati ya galerie soko koti kuna en tout cas olingo somba ba bijou na yo bandeko nanga oyo ya garantie éternelle ba obenga ngo garantie mais za garantie libela e onzuluka te e ko beba te ateka biloko à première qualité et puis na prix ya gros. Donc o somba ngo na mona pe ba maman musu maman moboye aye ko somba tala ba linette ya ba griffe et belé alobiye paso ki ne ko teka yango auti France aye pa Maman Marie wana aye ko somba babilo kwa groupe aye penza voyageaka lor bande konanga soke kuna osombi ba bijou na yo olingo sape moi petit commerce na yo osala ozaka na TikTok na yo olingo banoteka na TikTok na yo oke kuna sombi babilo na oye nango teke ozwi gain na yo tout fait nombre argent de poche et ça la carte sweet. Voilà Tomé la momke. Manike lobike ndeko na biso mwasi a négligé ki prophétie. Manike lobi oh il y a négligé ki prophétie atikali koyeba nzambe te. Makambo nyonso tu Jeff Ifonga yebisaki ye Jeff Ifonga lobi pona tozwa pe tanto to analyser makambo Jeff Ifonga alobi ke tango ya prophétisaki ye tango ya lobaki makambo ayokaki na litoi na ye ata likambo moko atikali kosalela ngo te akabwani na moto apekisaki ye te aluki nzambe na bosolo te asali boye te makambo ezobima ebele na kombo na ye nyonso ka tozwa mayele nayoki so mutu musu kuna bimi alobi ke soki stade de martyr ti akangamaki na Congo il fallait asala ba sacrifice pour na stade de martyr bandeko koma yo koyi kobotama na mukili oyo ozalo na mbongo malunga te mais ozoninga mutu moko boy akomani na mbongo ata bandeko nanga to boyi te tokina na misala to ana ba patron bana ba mbongo ebele biso to osala bango ba o gagner yo pozozwa pe par na yo. Mais il y a des Congolais il y a ba fanatiques azolandela mutu moko boye mais il y a ganyaka neti mo ba miette neti kaka biloko amboa tole to fibi mikuwa to longoli Thompson misuni to tika na mikuwa ba obwa kila bilo mikuwa yo zo yamba et puis ozo sacrifier lango pe vie na yo bana na yo otiki bango bande ko bana na biso to uti ko kunda papa na biso ngana obenga ye papa mais azali beau frère na ngai aza mobali ya grande sœur nanga pe à son âme ça fait 22 ans banda déjà kufa na e mobali na tikala ka ye kufa siko mais le quoi yem ta kolisa kinga azo inga mwana muke akolisinga ti na komaki majeur donc na mona ka ina zoka le kola papa na benga ka pe papa bakwa pe à son âme to kunda ki jeudi bozo comprendre
Donc, il faut tout ça la attention. Na ba vie na biso. Okoyi ko se sacrifier te. Na mutu mobo yozo pesa nyonso ya yo. Nangena lobani par là. Papa a koli. Atiki mwana suka. Oya bota na grande sœur nanga. Na 45 ans. La fille a 45 ans. Cette année, a 45 ans bientôt là. Mais, la fille de 45 ans, à quoi il est évanoui? Tant que mon papa n'a pas koufi. Pour dire que, faut to lingato kola. Bana bazana besoin na biso. Quel que soit l'âge. Papa n'a pas de toujours ma conseil. Ah, ma fille, il faut pas marcher boy. Ah, boy na boy. Bilo mo boy biso au fur et à mesure to kola, to koma na ba expérience, to koma liso sage. Bana biso bo linga so bazala plus na biso, même bazana libala, aza toujours na plus ayeba. Mama likambo yo, tango yo ekomela kayo o traversaka ngondenge nini parce que ba makambo izana nka ba répétition. Maintenant, toi, tu vas sacrifier ta vie pour un musicien moroboué, à comme un mbongo, à comme un jet privé, à bandosala boué, et puis toi, tu vas sacrifier ta vie. Et ça, normalité. Il y a un bande kobo zwa maele, maman zwa maele, même sur le, même pas professeur, et même pas, pardon, chanteur, musicien, même tozo sala ngona pasteur. Tu es bazo sacrifier vie na bango. Pendant un pasteur mobo a commis na ba voiture, le col ba Marcelo a commis na ba mbongo ba nini, bozo sacrifier ba vie na bino, bozo lia bienté, bo ko tata musu ba jeune oyo ko déclencher yo commis diabétique et ko déclencher o commis na ba tension, yo mo bozo que j'ai pris, mais comment tension na ngeza ka ke levé, pourquoi on a déclenché diabète, pourquoi on a déclenché maladie boé, moi j'ai pris parce que aux autres déséquilibré système yanzoto pour rien. Et puis, bah, ça, qu'on encaisse ou bah, souci. Toi, tu fais que donner ton argent, n'a pas pasteur, bah, comme bah, riche, yomoko et l'autre côté. Bah, m'sou, bah, ça, bah, comme bah, chantre, bah, yembe, la, bah, église, bah, pasteur, bah, m'sou, bah, gagner. Et l'autre côté, bah, m'sou, bah, ça, bah, comme bah, modérateur, avant pasteur, à son modéré. Mais yomoko, zo, zo, et l'autre côté. Oh, comme ça, non, tu m'as riche, karaboye, toi-même, tu souffres. Mais quand tu fais ça, tu laisses ta maison. Ma maman ba otika ba mibali na bango na bandaku, ba papa ba tiki bana na bango, bango na son église, ah na keboye, toza na réunion ba papa, toza na réunion, tu te fais busy, ozo misala, ozo mi pesa musala moko boye, na mutu bobo po akoma na ye na riche, yo tika na yo esclave. Donc obota ma ozano muta musala, ozano boyi, mais yeba pe ke sozo sala bongo, so ke zan zela o nzamba pone la kiote. Dieu seul peut te frapper aussi. Ozo waluka ba mimi wana. Bota la kande ba frapper bango. Alors, toi, on maniqué, et puis voilà, nous allons un peu décortiquer, hein, voilà. Et, prenez beau ça là. Michikeva, uyebaki, ou bien bozalaki na mokili tango azalaki. Bolanda, maniqué ye. Voilà, mutnanga. Mutnaye. Voilà. Bon. Non, témoignage n'a pas envoyé Mimi. Zalia, abété. N'a pas témoignage ni kaya parce que on a eu Mimi pour na choko. Bolanda maniqué. Pour Mimi abani makama musique il est l'hôtel. Le salinga pas si Mimi basalié atangane on dirait moi parti pris. Et puis et le que salinga pas si collé comme Mimi on a parlé de Mimi qui est chez les musiciens pas chez les pasteurs. Une fille bien. Mutazanga mabété. Mais na katine. Et le que salima ni ke passe à l'obiki. On a parlé de Mimi, kaka et pas yaba païen, mais et pas yaba pasteur te. Donc, non, pasteur, mon côté, a parlé de Mimi. Donc, c'est pour juste dire que Mimi a tiré le kosal et l'anzambete. Bolamo yalaki. Moi, si mon commandé kolinga kosalisa, kokaba, kolesa. Et lamba, Mimi so azoya, yana évité bilambo abando kabila, entourage na esoki abando pe sa famille bon. Mais la dernier moment, ça m'a attristé. Mimi, il fallait pas qu'on fasse bon. Moi, si nous avons kokaba, moi, si nous avons qui boye, c'est ce que la Bible nous demande aussi, non? To kabaka, to salaka boye, to baluka boye. Mais, source ya biloko yozo kabila batu, ozongo wapi. Bamso ba yebate, hein? Tu es là, été, ye famo na nzambe, bolango ya zalaka, andenge ya kabaka.
mais soko yibaka biloko yango soko zwaka yango na nzela mabe atokabi epa nzambe eza nile sans effet bamso azokabela bino ndenge wana donc ele mosusu batindaka ye pa bato bamusicien momo baza caché bapesaka ye bambongo akabaka mpona abendaka bachance okende boye akokabela ngo famille na ye te mosusu mwana na ye moko mpona ya poto asali boye mpona mwana wana ya poto bato balobela ebengisa mwana na yo me ye azokaba ye azokende na poto na Congo azozwa mibali azwi mpena mobali aye na yo pa asali nyonso mpo na yo mobali pa ye akimi yango bandeko na nga keba mpe na moto azokaba linga mpe oyeba source na ye eske asalaka nini mbongo azokabela biso ezowuta wapi sino te okoya kolia mpe mbongo oyo baliaka te okokufa no mpe te me oevoluaka te vi na yo ozelaka bakabela yo vi na yo olataka bilamba fo bapesa yo eza mpe nzambe atindi biso mpe na mabele bongo te nzambe atindi biso mpe na mabele okei mpe na magasin osepeli mpe neti na mwa robe na nga oyo nasepeli nango malgré kuto eza nango cher makasi te nasombi yango nasepeli nango natie na nzoto na nga na ozelaka teke te moki moko bofo akabela nga non na mpe na besoin bakabela nga mais il faut oyeba mpe bato yango baokabela yo moto yango akabaka kaka mpo ye azwaka yango wapi voilà tolanda ifala kufadeni parce que ni wan nzambe apesa ape liwa te nzambe alashaka nde motu so ozocomprendre te akabeli accusateur mokili eza na porte na fenêtre nzambe abimisa bato na porte eza na bato baobimisa bato ebele na fenêtre par là olingo oloba nini parce que nakopa te ozoswa neti na masese nzambe abimisaka bato na porte moto mokili akobimisa moto na fenêtre par là olingo oloba nini éternel imbattable monsieur mon mari bameka baapamba mpo bakokoka te toyebisikani biso otelemela papa Herbi radio parole vie toujours Jonathan Kadima mwana bamama mon fils aîné Anandonga merci pour ton diplôme ma fille merci pour la 78 ans esalinga bien omoni mombele ko vivre si atteindre 50 ans ya facilité nimi akenda poto ya klando te aya poto na klando te nimi aya poto pona mobali te nimi aya poto na famille mama leki na ye mwasa général Chikeva taka général na ki c'est à Mobutu c'est que makambo ya laki nimi akolo na ndako shiko ya laka aya poto na ndako bafuteli biye njili Roi Charles de Gaulle mimi ya poto tongo mimi ya bala tongo diable ni muta compliqué biso nani diable ko a compliqué qui via mimi ya ye poto abali une femme sérieuse abali tant to kolaka une belle femme comme Mimi elle était okozanga te bato o babandolingo par-ci par-là mais du coup bascule yo ya akoti na mopepe bandio mimae mais c'est que moi je regrette moi ba témoignage chance ba pesi Mimi ça qui musicien boy Mimi ça qui boy nga ba ba Mimi atchaka abane ko tcha dim na église boy d'autres ba qui sont en compagnie que ba pasteur ba abandona qui te ba pasteur te o ba misende ba abandona qui nga aba pasteur parce que pour ba pasteur Mimi a profité Mimi a fréquenté plus l'école des musiciens que l'école du savoir l'église parce que ma pasteur baza ma professeur il y a école du savoir comment connaître Dieu bravo Mani. Comment marcher dans la volonté de Dieu pour okokisa bilaka ya nzambe e ya na nzoto na yo alors et le konzamba la charabiso ils a péché ni muteki ni sabso pe na nzambe le saint obomi saint esprit kwa saint esprit ku fina nzoto no vie a péché yango tango na lobi lelo mbele vous répétez minga de John comme si aux en makambo oyo yebi tamususu aux en makambo oyo yebi tamususu ko lobate mbele arrivé à 50 ans et de mourir c'est trop tôt parce que de 0 à 50 ans eza ajoyo moto ase bataka 50 ans eza moto akomi na kimia
ngandi na zabo na kokisi 50 ans na mon âge à kimia nazana banda kuté na ba château té na ba compte na banque té mais kimia on nzamba pesi na kati nanga ça qui est très important on a soit na bomona kimia wana ndi esanga bien na mona makamona makamnde mususu na kuma mitu na nzambe maîtrise na zara na monte poane moté maman to na zara na ngo zara du ya nini qu'est-ce que je voulais. C'est pas un mimi au regretter ni. Na on regretter à Kofi trop tôt. À Kofi na temps à côté na musala nzambe. À ça nzambe ti. Mais tant que nzambe mutabengi. Encore ba délebe bambanda mingi. Musala nzambe na bokoko. Nimba ibi. Mimi ba ibi. Zamba bingi, nimba ibi. Zamba bingi. Ba ibi ko. Wow. Boyo. Nimba ibi. Ba ibi na famille na. Parce que quand autant moi na mokili avant pour fenêtre fou il faut famille pesana. Famille paye faut ça. Parce que nous surtout ça la quand enfance la jeunesse. Faut tout comment la vie c'est ça orientation mingi spirituelle et famille. Obstacle. Ba hôtel. Parce que toi la famille bantou. Il y a des lois, les règlements des comptes, des accords ancestrales. Oh ba koko na biso ba sala to futa ba masumu mususu ozo kuta ba problème so binza benga na yima makambo place otité mais ba koko ba koko na bino ba kondana ka ba oh na ma famille bantu ba kondana ba no ba kondana mwana wa moni kututé mwana bana ya mombeli azana mwana mukie mais ba dio condamner déjà bana ba na mukongo ya mombeli c'est ça papa Hervé radio parole vie no le to kolo ba ke soki c'est na biso mimi problème à kutana kidango ezanango rien à voir na musique. Mimi si ça a voir parce que musique est péché. Péché. On adore qu'un seul Dieu. Mais au lobby tout à l'heure les famille. Ils rappellent la famille. Quand la famille font les portes, ils continuent à pécher. Ta vie à pécher. Yo quand c'est titre ya soutenir quelqu'un et l'adorer. Asa quoi pousser yo adorer ningi zana est victime. Oui, il faut adorer l'homme. Il faut adorer le leader Wana. Wow. Je n'ai rien contre lui. Mais la mort de Mimi, Nabi na bateau ba tikali, ba soso là. Voilà. Ponga, netinga. Na signé contraté, na yaka volontaire. Na za ni wa ni villageois ni spiritas, ni gaulois. Maniqué, toboité, mais nzambe pas limité un pied dedans, un pied dehors. Ndenge yomo kozo lobi na makambo manike yomo opeso mayele tala nde nzamba opeso bana no anana lobi loba koko mape ministre na Congo mayele anaza nango donc zwaka mayele bino mo bomoni donc so boke kuna balinga ba adorer kuna so oke faut adorer bandeko ba adora kaka un seul Dieu nzamba zaka très jaloux très jaloux. So bani ko adorer bato mi balé manam ko tutika na yo ko adorer no mutu te zala no ka ndengwana mais so bani ko adorer ka mutu nzamba o rejeter yo alors so famille no ba fongoli porte place ba obambo ki bota yaya OK so okufi na 50 ans ezali wanza bete okomi esclave ya mutu wana bon so nzamba lobaki okufa na 80 ans o sala 30 ans ko zala esclave ya mutu asali yo ndengwana endeko eza facilité toyoka. Naza général Manique de John Magical Mage général la femme de R9 l'imbattable la maman de Jonathan Kadima et de Prince Babia la maman de Crisco Louvoidi Zaïrois ba condition na yo poto tika maman na biso Mimi akota na kimia na mabele te kimia yate kimia te Mimi ana kimia kimia kena kimia te ya aki esclave aki na kimia te esclave oui esclave oh ya péché na olo bango na ninga mabete ngali wana ye esclave a péché ça Mimi asali esclave ya bato oyo yazo salela ko ya nzambe Adonai 2 fois nzamba bikisi 2 fois ba vese ya makasi ma s'est rétabli et peut dire ba jotambo. C'est qu'appelle le Seigneur. Quand tu as la bilan, il y a quoi ça là? Et puis à chaque fois, ma prophétie est obima. Pourquoi? Bato il n'est pas qui na prophétie. So yo qui prophétie. Attends, dis-moi pasteur, te yo pe kendo sambela. Les dons est. Boyoki, tango nga na yela kabino na linga kabino.
soki na oki prophétie ata ya nani na ye nango na bito examiner to sunga o professeur Belleville to sunga professeur Cindy Leker bolandi bobandi ko finga bobandi ko finga na ye bakate pe bofinga kabino boza bata Cindy Leker te Cindy Leker aza mwana mama no te to ke to zonga Cindy Leker aza ndeko na ngai so to lobi to zwa to kene to kene na ye na barke kuna na 17 to katisa na ye meko banda ko finga to zwi professeur Lor Mbongo ndeko na yo te o kokota ngo botika ye non manike ye azo ebisa bino manike a frôlé la mort so bomoni o lobabwe moi j'ai na yebi pasteur ni na sambela ki manike na yebi yango l'herba yaki bazala ki na liste manike bonga bokaka do egogo ebeti to adoke na suka likamna ngebo yoka yango manika komisi kotolanda donné à tout le monde. Jésus-Christ a dit bon ça là ba miracle pour les camarades bon mona pour les camarades dans mon talobi to mona ko les sur la croix de Golgotha on nous a tout donné ataku balobaka ba pasteur parle au kuta bien ba pasteur a un c'est un professeur. Il y a classe, école, il y a école, l'école du savoir, c'est l'église. Le pasteur peut tout faire. Pasteur va publier Moutaka, Azamutu, Kolokola yo. Mais différence n'a pas sur le pasteur. Pasteur a quoi ça likambo. Aïe bindengeni ne ose nzambe pardon. Mais yo ça likambo. Au seki pasteur nzambe a olobana yo. Oye bande no senga pardon. Te pas pasteur azana mayele wana parce que il lit la Bible. Il a développé le Saint-Esprit. Voir Saint-Esprit au kamakas. Parce que balobi chaque jour qu'on se lève le matin, il renouvelle sa grâce. A Bossani. Au salili. Le moto salilo. Lobi a Bossani. Nzamba Bossana. Il oublie. Si tu demandes pardon, si tu l'adores. En fait, entre parenthèses, non, on peut sur exemple, Héritier Wata. Oui, pourquoi l'album Héritier ça a succès? Pourquoi? Oui, pourquoi l'album Héritier ça a succès? N'a pas obstacle ni chemin de la gloire écouter non. Parce que avant l'album, il avait d'abord adoré Dieu. Il sait sur l'adoration de la gloire. Voilà. Bino mona kanga se moqué mais yango nde mute bongo. Voilà. Elimisi masumu na enyo sasonga ki clean. David a été appelé le cœur de Dieu à cause du chant. Somme Nzembo. Nayemba ngolu namona lolenge. Lisolo yangolu ebana uta éternité de l'autre côté. Depuis le cœur de Dieu, Nzamba kanisa ndenge nini ya kolongola moto na pasi. Et mon ani nanzela ya Yesu akufine kulusu pour mettre ngolu yango en accord lelo oyo toza kobika tongo midi pourquoi on dit à 1 euro. C'est là. Tobando koma na suka émission na biso 1 kilo. Tomate coûte ba 5. Oui nanga. Makamu NK azolo ba wana oh ba chiffre oh boyo non mimi akufi négligence. Elle s'est négligée d'abord elle-même. Et tous ça dans mon mouké NK Aobika. Banga ba réanimer. Banga ba anga ku fanga kata taxi te banga ba réanimer, il y avait pas l'argent. Mon gars a quitté. Na éviter soso comprendre makamu nolba. Ba na éviter so bo comprendre makamu nolba mon gars a été. Mimi aku fanga kan kokolo te. Quand kokolo eza hôpital il y a billet. Et hôpital ba officier Fatih Beto que je salue en passant notre président abongisa yango kitoko ba matériel ya kitoko radio ya kitoko o ba bom ya kitoko mais avant ba simbayo il faut ozala na document na certificat médical ya mobali ya zaki na certificat médical il fallait baser la accord cause la base la accord ne mimi akata motema tango aye tango ozo na téléphone tango ba ye kozwa déjà mutu asali AVC kota motema a comme dia ko sala comme faut confesser il faut chaye bonbon pour bien la respiration voilà azo confesser ozo benga mobile ba ozo mobile aye oya après 3 heures du temps ozala tango continuer na kati papi no o yembeti akate aye asa abanda opende kono insiste abanda opema bita kati motema douleur. Ok, tant que tu es là, tu es fait ça, va se pas prendre un soin. On a regretté faire maman, bah bon, ça, non,
Et au milieu de l'hôpital, ils ont une rigueur et il faut certificat médical. Au tiki certificat médical dans la réception. Après, on dit qu'on traite, il dit que non, tant on paie sa facture, on carte à 50%, il faut foutre à 50% pour avoir un certificat. Mais il n'y avait pas de certificat. Il n'y avait pas de certificat pour côté de la Katindéni. Parce qu'il y a un bon côté. Mais il y a un manque d'argent. Tout ça, la Pembeko, pour les molimo monter, pour continuer à molimo, et qu'il n'y a aucun place, et qu'il n'y a bon, bande des hypocrites. Bon, il y a la vérité. Maman, loba vérité, yo loba. Makamo, un cas à zolo bawana, oh, ba chiffre, oh, boyo, non, mais il y a une négligence. Elle s'est négligée d'abord elle-même. Elle s'est d'abord négligée elle-même. Parce que nous avons dit que nous avons Paris, nous avons loupé AVC 2 fois. Pourquoi les questions? Pourquoi? Eh oui, nous avons loupé AVC 2 fois. Oui, nous avons 2 fois. On va dire comment on peut être malade. Eh! Ouais, si on a sali fait, il faut qu'on ait malade. Nous avons confié, nous avons malade. Ah bah, nous avons malade. Nous avons dit que nous bah, visa, t'es. Nous avons février, mars, avril, mai, juin. Nous avons juillet. 5 mois, nous avons hôpital 20 fois. Combien? 20 fois. Les questions à Yébi, nous avons dit que l'hôpital, nous avons dit que l'hôpital, nous avons dit que l'hôpital, maladie nous spirituelle, qui est traitant, tu es bien. Et là, nous avons dit que 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 nous avons dit mais ils sont comme ils l'ont dit, ils n'ont comprendre. Yo, babenga kayo, yo momi benga kosa qui pas vite. Est-ce que qui pas vite va aussi mbaye na ba meka ba marqué wana. Ba meka ko parce que je n'adore qui mutu. Na tika nzambe na Equador. Toi qui Equador falit. T'adore nzambe. Na sukata wai. Na tout ça, il y a que soutenir tes autres pendant ça, les actes d'adoration. Tout le monde est quoi nzambe. Oh là là. Tous les signes qu'on fait, il y a la baille, aigle, tout ce côté la catite. Ils sont tous dans le même bain. Geni. Ah, ok, au moins yangote. Ngali ngamtaba, ngala Mobutu. Voilà, bande konangai o toya na deuxième partie ya analyse na biso parce que vraiment batu baliba kota na cuisine to suki ya pona lelo bino moko bolobi naza ebele koloba te bobima na monjwana Jeff ifonga bondela biso lokwa bébé abondela biso lokwa bébé babi muto auti kuna fo ndimela e nga vanda na kati ya Londres so na esibino ke Londres baby faut bon ndimela nga so na esibino ke Londres bongi faut bon ndimela nga po na vanda ka Congolais bato bobundaka na ba YouTube etala mana ngona be mission nyonso yaya botika makamba ba musicien bo sundola bango ba pesa bino eloko te bo liaka bambongo na bango te botala présidente ya ba warrior akende hôpital azanga mbongo ba warrior ebele bazali ya ba médecin ba nani baza pona nini baza na volonté wana te même ya kosunga ena musika o akangami na Congo o boye na boye mais yazaki mutu ngombe la vande la mbongo parce que kuto mona kutuke mutu kutaza na mwa groupe na ye kaka ya bato pesa kaka exemple neti ya ba chinoise azolia bien na poto bazo pesa mbongo chaque mois bato ba signer ba pesa kaye mbongo mais siko yo pena mtozali chef siko ba warrior OK na hôpital ozanga mbongo bande konanga ebele boboya bofinga poto parce que so komi esika o mona ka poto komi lote o on a besoin Mercedes tango sombiango wando mona on soutina te ana besoin nana ndako moko bien eza na jardin tango pe na komi na jardin so na baloli caméra bo mona ke jardin na ba pelouse nyo se kauki tellement nazala ki pété moto soignango bazate donc bandi onanga so c'est loko zui oh nazana na komi na ngana Londres mais no mwaka Belgique ndé bien nazaki boy Canada nde mabanga ezokwea mbongo ezokwea te bongisa place oza yo zui chance akoya na poto yaya boko la bana na éducation bien musala nyonso kosala okolia okomela yaya mbongo ngo zolukango na désordre basi ebele bakomi kopepisa mama bana na bango kokende kisasa kobima na ba député kuna mutu lokola Eliezer ozotala ebozo kana kela mobali mais lelo koma ko la ba fille poto ba mama poto pona ka nini asala ka koma député ko sambwisa banzoto na bino alors que musala nyonso osala misala pe ya bien ezanango balobika teke misala fo osala ba cleaning o mu Congo pas cité misala ezebele mama
okozala pe customer service ovandi no na ndako bengaka ba client ya société moko boye misala eza ya ebele na poto mais okolinga kaka oyebana kombo na yo eyebana nga pela danoise na yebani no est-ce que na yebani na sima musicien na yebani fona simba kisi na yebani fona sala boye yaya liwa o baliwa ndenge ezoya boye bamanike surtout kisi njora ete ya yo ya musu yo moko yebika place osimbama mais ete ya yo lobi yo mtozo koma président ya ba warrior zala makasi kamwa mwana no kamoshi na yo moko bote keba okolela makole mayebima na miso makila muto kobima bande kwa bon attendez salut bo like mission bo partager et la musa conscience même na bana na biso mike bakoma ko balingi batalana na ba TikTok ko sala boye ko landa batu yaya fo bote ya bana mimi chikeva pe bazaka bana mike soki bazoka ba conseil solo tanso banga bakoma na banzela wana te alors mama vandisaka bana na yo te yaka bango lobi oyebite te ya bango balandaka bamalanda ngombe te toyaki mutu moko yaka kotika mutu na mokili azate po ya mwana no koma esclave ya camarade moko boye ya mutu moko boye mama telema boya likambwana bana nanga fo bazala la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des gros bisous, partagez, surtout likez s'il vous plaît. Nalingi bino mingi. Bye bisous.